na banzete bozali ebele bozakola na biso na ngongo na nzela ya FM télévision lokola momesano toye potolo babia na mokolo lelo batata ba mama mote na bino banso bisika nyonso boko zo biso na ngonga oyo ezali bongo manaka na bino loba bien oyo tozaka toujours na isengo ya kopese la bino masolo ya Congo démocratique botika na présenter ba vœu le meilleur na ngai na bino ba banso bozui libaku malamu ya kolanda biso tozami na ngomba mokonzi Kinshasa na ngambo ya Brazzaville kolanda biso to pesi bino pe mbote kimia eingela na mabota na bino lelo toyambi moko ya lisanga ya AVC azali pena oyo ezali bongo lisanga na ye na lopoto association des Congolais main blanche pour comprendre été wana ezali bongo lisanga na ye na kombo ya Claude Mouyi elongo na ye tokobeta masolo ya ba lever ya mesure o etalaki bongo notification ya RDC na o etali kosomba bibundeli to pe mandoki pona FRDC na biso pe tokolobela bongo mikolo ya tata mokonzi ya ekolo azomi bongo na etuka ya mbandaka bisika nini oyo ayebaki bongo na kosolola na baike pe mokolo ya lobi atenaki bongo ezali conférence 9e session ya conférence ya ba gouverneur pe tokofana na social lokola boyebi tozali na ba période ya ba bonane lolenge kani ba yike ba kubika poete ba fete bongo mubu elamu mbote na yo mwana mboka Claude Mbuyi mbote mwana mboka Chris Mukuna boni malamu kaka yo kimezali na ngola zambe ndenge nzamba asala biso ngolu okay na sepeli lokolo ya noli na lokasa na biso mokolo ya lelo awa déjà komona obo etikanga na tombela obongo ba meilleur venanga pe na lisanga na yo AVC Mobimba wana tomoni maître Didier Boudimbu na bandeko Freddy Katambwe bandeko Magloire Kasongo na bandeko nyonso lisanga ya AVC alors tout le monde a monéré zola que ça déjà que oza mwana ya papa Etienne Tshisekedi bon eza solo nazali mwana oya uti na soya fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali initiateur na biso pe atigela biso idéologie na ye otozana kacha ko exploiter bana Congo mobimba onyonso baboko mana maboko na ye ebio tubinga déjà likonga na monde atigeli bino idéologie ezana idéologie moko oyo to ko bosana te oya ko bosana on dirait mono ya botame pa na yete me mo nyonso botame pa na ye aza déjà na idéologie wana baike bozolanda biso ezali FM TV ngala kanga kaka ilo mo pa papa Etienne wana na bandi tozaki na mubunini tozaki na 2016 entre 2016 quelque chose comme ça 2016 azongi Mikila Poto aye Kinshasa asalaki meeting na ye na triomphal bisikanini abandai koloba bana Congo na pesi bino merci po ete boye belé ko yamba ngai mokolo ya lelo en tout cas paix à son âme papa Etienne Tshisekedi aki mutu moko so ya olobi bando sela biso ba bien olobi article bino idéologie to banda na yo Congo ezaki bongo na problème o etalaki bongo kosoma mandoki azaki na embargo azaki bongo pe na régime ya notification esengelaki na Congo asomba mandoki te tout ça kasi nanzela ya lobbying topé diplomatie ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na gouvernement ne mobimba babundi pe na dynamique interne wana pe tobosana yango te nanzela ya ba marche ya ba parti politique ba confession religieuse pe ba mouvement citoyen ba yebaki bongo na kobunda Congo mobimba bazaki bongo lisanga po ete ba mesure wana e ba na kolongwa awe longwe yo antake mwana mboka likandiso ekozala ni topé sentiment ni nozana na yambo nalo banyonso nazali kopesa na coup de chapeau na son excellence président de la République chef de l'État garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona liti oyas bundi pona kopesa kimia na bana Congo ezali vraiment eloko moko ya kolongola te ko bakisa te mwana Congo oyo tozalaki nango ezalaki embargo te ezalaki likambo moko mystique eza mystique comment ça
et sengaki kaka lokola ezalaki mystique il faut tozala na béton soki béton azalaki te na ndimi te lolenge nini tokokaki kolonga na bitumba oyo eza lokola yo nanga tobunda me bakangi nga maboko po yo betaka ngai olala l'aise. donc sima ya makambo nyonso balobaka yo obeti ngai me maboko na ngai eza ya kokangama lolenge nini ngai nakwendemaka yo obeti ngai ifali balibere nga maboko yo ozobwaka ngai nazobwaka tola lolenge nini yo kolonga nga nde bitumba ezalaki embarco oyo elobami ezaki embarco te mais ezalaki mwa eloko moko na ezalaki na même blanchissement nango tokobenga ngo injustice. oui ezalaki injustice internationale po kaka comité international nde mutu bazali kati na kojouer mwa bamafia na bango wana mwana mboka nazoyebisa yo soki ke béton azalaki béton te to azalaki mwa biscuit mwa boye mbele babwakeli mai ekomi potopoto mais lokola aza béton nde atelemi na kibeton na ye lelo tozomona kimia ezokota bazali koconfirme na M23 officiellement ke tozotika mabele nyonso oyo biso tozali kozala sans que aluka n'importe quoi mais na diplomatie ya pamba. En tout cas ba congolais nazo profiter na temps oyo koloba na ba congolais ete to bandaki koluka mais tokutani na mokonzi kozala nationaliste ezali eloko moko ya pamba te po nationaliste alobaka surtout na makila ndeko Christian et Chris soki totala bien na likambo oyo ekotaki ba pays nyonso ya monde entier bazolobela yango na kolobela yango pays moko te azalaki sima RDC bango nyonso bazalaki sima kaka ya Rwanda po Rwanda a déclaré mabele nga na tikala komona te problème embargo ezalaki favori ya Rwanda a déclaré mabele ya Congo ndamu ya mabele ya Congo papa yebisanga na kati ya lopango na yo lopango oyo somba na mbongo na yo ya yo mikanda yebani monde mobimba cadastre basala nyonso yebike ndeko kritmu kuna ndeko lo lopango oyo omoninga na apparaître na lobi non to sala ba accord moko boye kunazwa nanga pe kitendi ya mabele oyo zokande sima na ye comité international bazalaki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali liste na ye makasi nazo pesa pe longonya na Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, sans oublier ndeko ya Sénat po ete bitumba oyo etiami maboko ya bana mboka nyonso batelemaki po na kolongola embargo oyo. Très bien. Wana ososolisi biso malamu lolongo lobi ete batno so batelemaki mais obosani peuple congolais abunaki pe makasi ba confession religieuse ba nyonso kasi nanga mo opposition ba lobi ba yebasa na pouvoir ba sali lokota ezali population de asali ete communauté internationale de pays conseil de sécurité à ONU ba yeba bongo na kolongola ba mesure à notification yo kolobali ndeko ezo sekisanga mingi comment ça esekisanga poni na oseka nazo seka po nazo kabandeko bazana opposition bakoloba ke gouvernement oyo esali lokote ndeko nanga na avant na kende kuna na féliciter nanu ba mouvement citoyen ya congolais toza vraiment moyen te ya kobima ba ingrat te biki population nyonso ya République démocratique du Congo bazalaki sima ya mokonzi ya mboka pona ko libérer mboka na biso na maboko ya bayibalingaki bazwango na esclavagisme. C'est ça. Lelo soko yoki un opposant oyo azotelema koloba gouvernement asali likambote donc aza étranger. Aza nationaliste te tikangana na loba bongo. Loba bien, aza nani? Aza étranger. Toza poso loba bien. Aza limwa na mboka te aza étranger mtu alibanda. Pona nini naloba bongo ndeko Christ? Pona nini? Appel ya chef de l'État a bengaki kaka ba autochtone bana mboka ba yandroa ba congolais. Ke bitumba oyo etali muntu moko te bitumba oyo etali biso nyonso.
bana ndako soki ke yo za mwana ndako okoloba ke gouvernement travailler te po to uti wapi Congo tozaki na infiltration partout na gouvernement tozaki na infiltration na armée tozaki na infiltration zokande basi ba préparer ki po bakabola Congo biteni je n'arrive pas à comprendre banani wana ba préparer ki bon c'était plan ya comité international communauté internationale ndenge basala ki makambo na bango na po bakabola Congo ekoma koto République du Katanga côté République de l'Est côté donc balinga bakabola Congo ezala biteni mais bitumba oyo gouvernement esali gouvernement ya Sam Lukonde basali bitumba oyo ya kuinir Congo ndenge constitution ezali koloba Congo ezali moko ekotika la moko pe bakotika la kokabola yango te. Très bien. Natonyo botondi ndeko Claude Mbui. Baike bouti kozwa biso na katikati. Boyeba ete ngai oya bino na embel bino mwana mboka Claude Mbui oya ezali bongo mokamia association des jeunes main blanche wana ezali bongo lisanga na ye oyo ye moko azali bongo ko trôner pe azali na lingomba politique AVC. Autre vision pour le Congo, il y a ministre Didier Boudimbo. C'est quand on a biso to pesier pe bambote et na biso e komela pe ba meilleur vœu. Alors, to mona kio osalaki adhésion na yo na katia AVC. Pourquoi porter ki choix na AVC? Ndeko Chris, d'abord on a zali koloba été mouvement Nabiso association des Congolais de main blanche ACMB en cycle ezali mouvement moko oye bandi le lotin to bandi bitumba o depuis 2011 le 17/7/2011 to bandaki nanu na les jeunes tshisekidistes démocrates les jeunes démocrates tshisekidistes to bundi bitumba wana ya 2011 to yoko bundi bitumba na 2017 Oto Bongole yango ekomi association des fatistes de main blanche. To bundi bitumba mwana mboka Fachi Beton avandi na nkwende ndenga sali ko sala lelo. To bundaki bitumba pona kopesa manda na Jean-Marc Kabund po biso bana kisensu tango yoke kisensu votaki Jean-Marc Kabund makasi ezali liti oyangai. Ngai. Azala kaka. Azali azana azopema azopema. Bon, azopema donc ba pesier oyo akangamite mais azana repos politique. Ngama mabwena nga ulbana se. Loba bien, obinini. Azana repos politique. Pona nini? Bon. Donc moi avant mata nzeta mbile fallait bala kise so mati bien te okoya mabe. Danda Cruz de la muya. Bande la toki bien te obinini. Moi na po mata nzeta mbile faut bala kisa yo. Sinon te bantu be okota yo. Oui, nzeta mbile senga ka force ya moto mais faut bala kisa yo ke o faut nyata lokolo a nyata a biso moi na ke ko mata bi matela nzete ko tina lokolo. Akoti repos. Mais ça qui moi virgule. Virgule, tu gagnes parenthèse. Ok. D'après idéologie Nangai, net président national ya ACMB, na salaki choix nanga na AVC, autre vision du Congo, ya maître, son excellence maître Djeboundi Mutumbanga, pour na kota la ambition, na idéologie oyo ye azali kozala nango, na kota la musala oyo asali na ministère oyo azanango. Et puis ça qui biso vraiment détermination il y a kotia et maboko ko bund ensemble ko luka vraiment majorité oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a pesi biso loko la devoir ya ko pesa ye yango na 2023 ndena yango na kendaki so moni bien de là mouya to kozo mo illustration donc mon adhésion au zalaki vraiment impact moko ezalaki mo avant goût pour na memaki bande komoke compte tenir mokolo wana ndeko gentini ko bilazaki na batna na stade de martyr eza même mokolo wana mais na salaki so tali bien tant to le kapembe na stade de martyr wana
mouvement nyonso ozomona wana ezali bana mboka bauti kisensu tozokende na bango ti na siège ya AVC. OK. Na yambamaki na maboko ya secrétaire général Makloire Kasongo oyo yambakinga tosololaki tosepelaki kotambwisa politique ensemble ndo moni lelo tozana kati ya poursuivre makambo. Très bien. Tozongi na kati ya mama likamuna biso wana peza ki mo parenthèse ya ki mutuya olobela lisanga na yo pe lingoma politique na yo c'est très important pour bat bazolanda obayeba ozalaka wapi po tozali kopusana pembeni ya mapono mais tozawa te po tolobela ngo po te ngongana nu et betité. Alors awa balongoli ba mesure ya notification italaki Congo sika to resomba mandoki to resomba bibundelo tozana ngo besoin to banzete makoki to pe misolo ezali siko nini o esengeli to sala nini esengeli Congo esala à l'heure actuelle pour être to babongo na ko conserver intégrité territoriale na biso kocha or état de nuire batu nyonso o ya mabe ya likunya ba ko bundisa ko semer terreur na kati ya mabele na biso Congo. Mwana boka Chris na banzete mabele oyo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko gouverner yango na ba tactique moko oyo ba pays mususu ba habitants ba pays mususu bazali convier na libanda. Oto zaki nango posa ezali ba lever ya sanction, lever ya embargo. Lokola basi ba longoli yango Congo ezali susu Congo oyo tozalaki na ba budget ya 4 milliards. Congo eza Congo le lot to komi na ba 15 milliards point 8. Armée ya pamba na zela na banzi zela faut zela kat. Ah otolo ba bien. Mo ba olando. Ngolo ba na boso yo masula budget wana te. Oui bon. Nandeni. Bango mo ba oloba. Tant budget ça na 3, to chaka 3 milliards. Vie ça la bien. Mais to komi na 16 milliards. Tokezo bima. Bozo expliquer on ndenge. Ezo kamwisanga na koyoka peuple congolais lelo. Azoloba tango tozaki na budget ya 3 milliards 4 milliards te banda ko lia bien lelo 15 milliards. Lelo ezali moins cher. Yo zaki na boumbu mon frère. Mabele nyonso zaki na maboko ya ba étranger. Armée na ba étranger. Moke komaki moto nyonso azokota azozwa ndenga lingi. Bazoko sebino na Thomson o epola. Soma 1 kilo ya Thomson na OTAN. Osondi okeyo kalingo lio yango sans succès. Gela bu ya numéro batu ba réagir. Batu faut pas réagir po batu faut pas réagir na mulomba. Obinini nazana nazo Thomson epola o ebandaki koya. Congo na mboumbo premièrement visa ya Congo ezalaki livré na Rwanda. Rwanda wana ezata munene moko na province. Toki totie province ya Équateur tango grand Équateur ezalaki toko tiango ndemoko na Rwanda te me batala mwana soso azokende kokanga ngoi na boumbu. Olobi nini? Mwana soso azokanga ngoi na boumbu. Nzambe. Sikoyo basali zela. Comprendre te? Zela. Omoni aloba bien ngai. Na pesi bino mbote bino ba bola na biso. Olingo expliquer biso awaki mwana soso akangi nkoi na boumbu ya mwana ti. Elo olobi ya mwana. Eza bongo. Siko na minute uko ebisanga ki nkoi wana obakangaki. Asi afungwami to azaka na boumbu. Songo ya fungami te ozoyoka estate. Bunagana ezaka occupé. Non. So landi lelo lobby jeudi. Ndeko Willy Ngoma. Alobi ye moko tokomi okanga bisaka na biso tokende. Mais la fois passée alobaki nini? Alobi tokokende wapi biso tozaba Congolais bazolo biso tokende wapi mais lelo azoloba tokomo kanga bisaka ndamu tosa nini tokende.
mwana mboka tango makambo ezosalama bien tosepelaka très bien tosepelaka moto akovandisa yo lelo atio na boumbu osala tongo poko obénéficie eloko moko te mboka na yo bazoyiba nyonso oyo oza na yango oza na ndako ndire oza na ndako te oza na mabele na yo ndire oza na mabele na yo te bakomi koimpose o musala congolais akomi moumbu na kati ya mabele na ye moko siko lelo toza na plein droit tondimaki toyebisaki Félix Tshisekedi tika biso moko tolala nzala na mabele na biso mais récupérer maboko na mabele na biso na maboko ya ba étranger. Très bien. Tozali karanayo mais entre temps na sengi na régie Danda Cruz na Lor Mouya bon c'est la biso moi vidéo ya chef de l'état na Mbandaka comme ça tant to ko aborder en gros to chamo illustration bandeko bazwaki libaku ya kolanda ite comme ça bala nango na nzela ya loba bien to ambel bino mona mboka Claude Mboui oyo azali bongo mokambi ya lisanga association des Congolais main blanche et longo na ito ko beta lisolo azali pe moko ya AVC parti politique toko ko banayo oloba kiawa Congo ezali qui infiltré Congo ezali na ba étranger et tout question na on répondre agité nazo songela on mena on changer forme awa balongo les mesures ya notification Congo est combien indépendant alors bah problème ils ont persisté notamment il y a infiltration au lobeli il y a ba étranger wana eza ba propos na yo ya batutu yo tangi wana nini siko na minute esengeli ko mettre en place pour être moi na soso akanga lisusu nkoi na boumbu te ndengo utotalisa. Merci beaucoup mwana mboka makambo zo yoka oyo muntu azana posa abimaka libanda lokola tosito bimi libanda tozo yebisa ba voisin nyonso bazala kala mbongo na yebiseki oke toza déjà na mbongo soko tuni na finance ya Congo ezo saigner. Premièrement mwana mboka so botali bien na appel à salaki na ba congolais yoki na armée na biso ba enregistrer comme plus de 12 millions au bazali 12 000 plus de 12 000 okay. Plus de 12 000 wana baza ba nouveau recruté mais tolobi o bazalaki déjà ti. Cela veut dire premier renforcement ezana armée, deuxièmement ezali ba kosomba ba minuki ya minene oyo ekoki kotelemisa mungona nyonso ya koya atani na musika abangi. Très bien. Ndeko oyebi kesoko vandi boye simana yo zana muntu moko carte de corps ya munene mulaito robot po muntu apusa na pembe na yacho musapi eza difficile suka dede bazali kosalisa oyo balobi identification de peuple congolais. Tango tozo sala enroulement ba opesa muntu nyonso fiche ya ko remplir ya identification nde bisika to koyebela so tali bien na fiche wana so bozaki ni so tali na fiche wana ya onip okotala ba question mususu muntu okopesa kombo ya grand-père nae na grand-mère apesa na kombo ya tata na bango po basosola koyeba ketango ozo pesa ba kombo wana oza vrai congolais to vrai congolais zela oza problème na mutu nana problème na éclaircir ka congolais ayeba lolenge fiche wana ezali ça va toquer na bisika wana nde tokosilisa infiltration na Congo dede mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état azo mettre en place reconnaissance ya ko reconnaître ba chef de riz. Très bien. Tikana aborder les kambwana. Allez-y. Ezali moko ya makambo oyo kosilisa infiltration. Les kambwana tango donc ex-président Zalaki babomaki yango po infiltration za lebele. Je vous assure, ancien président pardon. Je vous assure ndeko Chris ceux qui va mettre en place application nyonso ya ba chef de riz bangonde mutu bakoki ko détecter infiltration. Très bien. Bangonde mutu bakoki ko bundisa makambo ya kununa. Bangonde mutu bakoki ko assurer donc sécurité ya moka. Ponani
na aborder likambo po ezali moko ya ba sujet na zaki na kati ya ko préparer un moment donné to kolobela ngo asunza ma opesi biso ngonga. Problème ya insécurité ya mboka na biso soki ba sololi yango bien ba vandisi ba chef de riz, je vous assure infiltration kozalate, insécurité kozalate. Pour chef de riz aza censé akoyeba nani azana balabala oyo na balabala oyo nazali na mapangu boni batu boni bazana lupangu na lupangu nyonso nani abimi na lupangu nani akoti na lupangu lelo sala makate to koma mona kaka agence immobilière muntolungo na kingasani akekota na kombe bayebite awuti kuna abane kozala nani avandaki wapi nini azo sala soki awuti este soki awuti wapi et combien de kanala bongo kisasa. Donc ne mboka oyo ndenge Tshisekedi Félix alobaka ete mboka ekufa po tozalaki lisusu na bakengeli mboka te muto so bana kokota kobima lolenga lingi. Je vous assure soki que to somi manduki to renforcer armée to vandisi ba chef de riz babandi ko travailler na ba chef de quartier lokola tozo kende na maponami oyo coup de chapeau na mwana mboka président ya CNE Denis Kadima asali ete élection esalema na ba conseillers communaux à tous les niveaux, na tous les niveaux na makambo onyo sozo simba wana ezali poto sala makambo nyonso ezala démocratique. Très bien. Dans la cruise élément weza gela muya élément weza oya tata mokonzi ekodo soki eza c'est bon okoche la biso non tourner na mbanda to landa puis to zonga mukie po to décortiquer oyebi ndenge tomona pasi na mboko oyo tango nakendaka elekisi koyo mwa mikolo. Vous savez comment on a souffert dans ce pays. Quand je suis allé au Sankourou il y a quelques mois, j'ai aussi parlé aux Sankourois et je leur avais dit que le pays est mort depuis belle lurette, on l'a tué. Mais les efforts que nous allons fournir maintenant, c'est de le relever notre pays. Pour y arriver, j'ai tout fait pour penser aux stratégies à mettre en place. C'est pourquoi j'ai pris le programme de 145 territoires qui constituent notre pays. Yango nasalaki maso nakanisa ndenge nini tokoki kosala na likambo wana. Yango naye kozwa programme oyo tobengi ya 145 territoires. Si on amorce le travail de le construire, je suis sûr que nous allons mettre fin à beaucoup de maux qui nous terrassent aujourd'hui. C'est comme le problème d'eau et d'électricité, c'est dans ce programme. Soki to bandi mosala ya kobongisa yango kotonga yango na banzi tokosilisa makambo ebele o ezali kotungisa biso lelo. Merci beaucoup Gelor Mouya pour ces images. Ndeko Claude Mbouyi Olandi na bokebi bilili ototu otala ya tata mokonzi kolo na mandaka. Apparemment c'est comme si ba problème ya Congo mobimezali moko mai courant kolia banzela ezo persister na Congo mobima. Tata mokonzi alobeli yango achaki déjà programme ya 145 territoires. Développement il faut ebanda na base. Tomoni dans certaines provinces ba travaux ebandaki ezo eko évoluer malam, mais dans certaines ba misala jusque là ebandité to yamaki be bandeko ya njele lombo ba kote bakasai kuna na kati côté ba Sankuru au moins le côté mususu non bandité nini o esengeli ko sala parce que apparemment c'est comme si makambu chef de l'état lobaka na ba collaborateur na e mukie azo salila yango. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être voya mokonzi ata ba yoki yango na musika esengeli ba chango en application. Ndeko Chris, merci beaucoup pour la mutuna na yo ezali vraiment très importante. Makambo zo mona awa na Congo bako sayote. Congo eza lokola continent. Congo eza lokola continent nazo ebisa yo. Bako sala programme ya Congo lelo e banda Congo mobimba mara mokoti. Congo e banda kina mezalaka 6 provinces. Mobutu a changé 6 provinces, a commis ici 11 provinces.
Lelo Joseph Kabila a tikeli biso 26 provinces. Mwana mboka. Na 26 provinces. Bakobanda musalamba la mogote. Tolongola makambo. Po makambo na eza makambo moko au chef de l'état zo telemela makasi. Oye lobby ya discrimination. O province o bazo sala o province o batelemisi. Non. Ezo kende molo. Oni bazo lina no kobande na ba province le plus touchant. Bisika oyo ekotaki ba bitumba, bisika oyo banzele zalaki na biente, bisika oyo nzale zali makasi, bisika oyo lokola lelo tengo c'est dans toutes les provinces que ba ezanyo sauté ndeko ezanyo sauté loba bien tango to loba province ambandaka ndenge chef de l'état utikuna azali kuna utikuna na image to shotwala Mbandaka ezalaki province oyo ezalaki lokola province ya ancien président de la République Mobutu Sese Seko Kokobwendo Asaba. Fief naïe. Maintenant Mbandaka makadam vraiment ezalaki kaka prince moko. Na Mbandaka courant ezalaka te. Lelo chef de l'état koya na ye lokola za mwana mboka yebi mwa ba terrain na ba terrain nyonso ebeba makasi nozo mona Mbandaka bazo sala Kasai bazo sala koto bazo sala so basisi koto bakeke kote mususu so basisi koto bakeke kote mususu so basisi koto bakeke kote mususu mais message na ye azali kopesa ya 145 territoire ezali po akomisa Congo poto ya Afrique loba bien asa nini azana posa akomisa Congo poto ya Afrique donc soki nini oyo keiti esili okobanda komona Congo lokola Congo te biso ba Congolais motema ezande likolo mingi toko lingani lamba lelo ebuka lelo lamba lelo lia lelo eza bongo te makambu nyonso ekendaka molo période par période touti musika lelo makambu toloba oyo toyebaki yango te président nani oyo atambola na micro trottoir na kata ya ba province oto mona lelo bazali côté ya un gouverneur na Bandaka en présence de la population tango bazali kati na kobongisela biso na mona makambo ya biso ba Congolais nini ezali lokola ozana ndako nzale zuye makasi me mama zolamba kondo ezana moto nano ebelité me comment presser maman maman pondo ne pèse déjà solo et puis solo kitoko makasi pèse maman emission mwana kitisa motema pondo sa nini ebela tolia mais motema na yoka likolo so ba peso pondo ya kobela te oliesi molobi maman ebi kolamba te. Très bien. Ndeko Claude Mbui toko ko banayo émission est en direct to lobaki boye banako participer et kozala vraiment mala mingi na nzela ya ba SMS lokola baninga ba kosala pe bazo komisela biso yango. Claude Mbui azali invité na biso azali mokambi ya association des Congolais main blanche azali pe na lingomba politique AVC invité na biso mokolo lelo olobi ozamo na kisensu te nazali mona kisensu obi makambo ele kana na kisensu na minute bon kisensu eza bisinga na lalaka nako zanga koyeba te. OK mutu moko akolanda biso na kombo ya Papa Théo alobi boyi mbote na émission loba bien kombo na ngai Papa Théo na fandi na madimba na kisensu tuna invité na yo insécurité na kisensu neti awa ba policier ba bomi civil après ba civil ba bomi policier et comme guerre entre ba policier na ba civil kokote la batu na banda ko epai pona yo molobeli abana kisensu message no kozala na yango na information oyo oyoki ndeko Chris Papa Théo muto akomi azana kisensu Papa Théo na pesio mbote na pesio pe longonya na oyo uchi na koloba makambo na zalaki na ndeko moko oyanga zalaki victime ya makambo ngo tozali komona makambo ngo ndenge zali kolekana malamu te bazo sala couvre-feu mais na poursuite makambo bazali kolandela mais za kitoko te couvre-feu bazo sala bazo kota na ndako so bokuti muntu na carte bo libérer ye botika ya tika na ndako naye so bozu muntu na carte te fo sala siko ba moi poursuite so boyebi ke azali kolonda ko azana ndako naye bo libérer
mais la police est aussi la musala malamuté. La police est aussi la musala malamuté. Le lot bien sûr qui senso ezana moi insécurité à makambo kuluna ndenge to lobby que toujours mettre en place mouvement ya nani application à makambo ba chef de riz ndenge chef de l'état ça peut renforcer. Faut que chef de riz va travailler avec la police, mais là, dans la façon dont la police va aller travailler ezana malamuté. Très bien. Donc, Awayo fustigé Moussala la police sur terrain. Bazali na ba dérapage selon yo. Yamakasi. Très bien. Donc, interpeller pe ba policier na biso bazali un peu professionnel na manière na bango ko sala po ete rôle na bino ezali ya ko protéger ba civil na biloko na bango. Tracasserie na makasi. Eloko ya mutu ya mingi pe tracasserie esengeli sila. To komo ko manasuka ndeko Claude. Awa gela mu ya na habité élément exemple de ce qui est ça to lania on to commenter pe émission ici exacté comme ça to komina asuka mbula to en période de festivité to ebi bien que mouvement ezalaka ba mbongo etambola mais na Kinshasa non chez au kangama yo pe observer yango pe rose la dui à quoi bon na période eza période moko esenga ka mbongo ezalemele senga ka vraiment biloko ezala pe ebele nazali vraiment kosenga ponanga po natali vraiment ville ezali na bokaoki makasi fallait l'état afuta ba fonctionnaire pour ceux qui ba futi ba fonctionnaire ne mongo kokota na circulation na ibité est-ce que ba futité to nini te na mona pe biloko ezali komata makasi makambo ezali kolekana na zandu na ndenge abiente bon nazali kosenga nde na gouvernement na biso va s'impliquer na makambo oyo po tozali ko prôner surtout problème social ya peuple congolais. Ndeti ba maman ba lobi le peuple d'abord wana ekenda na ngomu pandi. Bon, peuple d'abord ekenda mo pandi te nde bitumba oyo mokonza zali ko bunda po peuple aza nano à l'aise. Après to kolia. Mais pour la festivité tokoleka bongo te quelque chose ko sala. Noël dans 2 jours hein, 2 jours. Ah Noël dans 2 jours. Dans 2 jours. Dans 2 jours on a Noël. Mais tu y bien que makambo zo sala manango bien quelque chose de tola lanzala Noël te quelque chose de salama to komi na suka message na zo ko zala nini bon nga nazali ko pesa message surtout na bana kisenso nyonso ya commune nanga on nazali ko zala ko yebisa mama papa yaya leki ete kisenso za ko teka te pe ya ko defisa te na lobi na yo kende ko s'enrouler kisenso kende ko s'enrouler bomoni makambo le kana kikala il faut to bokisa bantu ya kala na makambo ya kala mbala o to sala ba show moko ya bien to sala show moko to teke lisusu ki sensto likolo ya 100 francs 200 francs. OK, très bien, merci beaucoup bozaki belé pour notre la biso mokolo le ezaki o ya bino loba bien et comme inasuka merci pour la confiance na fidélité bo mesana ko benga pe bolandaka o ezali bongo télévision Abino FM TV. Merci la galère Mouya Danda Cruz et Torres Tiboupe Bénédicte Bazaki Longona Biso. Merci na yo lokolo ya noli na lokasa na biso mokolo lelo ezamba la liboso kasi ezala mokolo ya sukate lobby déjà samedi enrôlement et bandi yo moko yo ki kende s'envoler kozala bien pour na biso nyonso. Merci tokuta na malasi. Merci beaucoup.